À tout à l'heure là, beaucoup de monde fait pour que ça va évoluer. Donc, pour pas te faire il y a des fesses parce que les gens ont volé, mais la production. À tout à l'heure. La République démocratique du Congo, notre pays donc, a connu toutes les abominations et n'en a pas fini. Comme disait un journaliste, autrement dit, où en sommes-nous depuis la mise en œuvre de la Constitution de 2006? 2 élections présidentielles, hasardeuses et calamiteuses, dont l'État est à son bord. Pour s'éterniser au pouvoir, Joseph Kabila était à bout. Dans son plan narratif, non-sensibilisme avéré, Joseph Kabila continue à multiplier les artifices et des superstitions dont sont victimes des civils, parmi lesquels des experts des Nations Unies. Le surpoids des multiples foyers de tension actuels qui s'allument dans plusieurs contrées du pays et à venir, selon la logique criminelle de la terre brûlée, possède une stratégie bien planifiée et déterminée de Joseph Kabila pour semer le chaos partout dans le pays et justifier ainsi le report à l'infini des élections que pourtant le peuple congolais réclame sans cesse et attend impatiemment en vue de la l'alternance démocratique. Au-delà du 31 décembre 2017, à toutes ces manifestations pacifiques de contestation et de protestation contre un régime tarif, usurpateur et kleptocratique, l'appareil répressif de Joseph Kabila, alors c'est durcissant et se radicalisant répond par une violence aveugle dirigée vers les populations sans défense et destinée à anéantir la volonté de toute la terre. Sur le fond de sa soif effrénée d'un pouvoir à vie, Joseph Kabila a inventé de toutes pièces pseudo-crise qui a fini par plonger notre pays dans un profond embarras objectif, faisant de ce sous-continent un géant à la dérive, en vertu d'importantes ressources naturelles et autres virtualités dont il rêve, condamnant ainsi des années durant notre peuple à la précarité, à la mendicité, à la misère, à l'insécurité, au désarroi. Après 17 ans de mauvaise gestion capitaliste, notre pays est classé parmi les pays. Notre pays est classé parmi les pays les plus pauvres de la planète et n'en finit d'ailleurs pas de se dégrader de façon inquiétante pendant que le front congolais, l'un des attributs de la souveraineté nationale, ne cesse de perdre sa valeur par rapport au dollar américain, entraînant l'augmentation populaire de prix des denrées alimentaires, de base et de transport. Chaque jour qui passe, une strate supplémentaire de souffrance vient s'appuyer à la somme de monde de toutes sortes, accablant notre pays et ses populations, déjà lourdement affectés par des insuffisances et des incohérences d'une gestion politique, sécuritaire, économique et sociale, chaque fois plus calamiteuse que la précédente et celle depuis 17 ans. Comme si cela ne suffisait pas, la profonde crise, cette de lourdes incertitudes sur la sécurité, non seulement de notre pays, mais aussi de notre sous-région. S'il en était besoin, le rapport des agences du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des médias et des spécialistes de l'orientation internationale sont unanimes pour considérer le Congolais aujourd'hui torturé, affamé, instrumentalisé sous des espoirs. Ces rapports ont épinglé la recrudescence des violences frappant des droits de l'homme par des groupes armés, par certains éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, de l'Agence nationale de renseignement, ANER, de la garde républicaine Niger, de la police nationale PNC, caractérisée par des violences sexuelles, le recrutement d'enfants soldats et les déplacements forcés des civils. Ainsi, par la seule volonté de Joseph Kabila, un seul nom, défiant tout un peuple. Oui, 80 millions de Congolais.
se trouve donc dans une situation anachronique. D'un pays dont les dirigeants, à tous les niveaux des institutions politiques de la République, n'ont plus aucune légitimité démocratique. En un mot, comme on dit, la République démocratique du Congo est aujourd'hui sous l'empire d'un coup d'État constitutionnel permanent, à peine voilé. Non à cette haute trahison, le vaillant peuple congolais ne peut y accepter le retour à la vie. Ngonga koki tomettra bino lisolo na mokuse tomoni midondo ya bafrançais bilai olingi tomettra bino lisolo ndenge nini ya rassemblement ebotamaki mpe ndenge nini lelo tokomi rassemblement etumba na kati ya moko ya politike ebandi lelo te euti depuis 1960 tozwi lipanda toboni na mokonzi ya yango oyo bino banso boyebi toboni na ya mibale mpe ya misato na Kongo tokomi na ya mine mais na Kongo etumba monene eyali na baebanse balengi kotoselo babengi démocratie te c'est-à-dire kokamba mboka oyo yongoka ekoki otike mpe baninga na kati na baebanse totangi toyaki na moko na bango babengi Tshisekedi wa Mulumba Etienne na Kongo na ye lokola na moi na lelo aza na biso te na 5 millions banso totende manao liboso tokekisa bitoko kolela ye bana bakongo bazali kobunda ya kopasa na kati na mboka azongeli bafrançais alobi l'union fait la force. Le 6 juin 2007 na kati na poto kendeki kambo na maladi azwi mukano te bana ya Kongo oyo balingi changement na kati na Kongo oya tosangana na mboka mopaya oyo tozwa nzela nini tokolanda mpona kotambusa mboka na biso na ndenge esengeli. Yango wana le 6 juin 2016 ngai oyo nayi koloba liboso na bino na kati na lisanga oyo esalamaki na Genval ezali oyo ya mboka ya kati ya Belgique oyo yayi koloba na bino azalaki secrétaire rapporteur ya maloba mayebaki koleka ntango tosangani mikolo mibale kamatiaki mikano olobi te trésor yango wana le 7 le 8 na kati ya 1h du matin mokonzi na bakonzi tanto na démocratie le patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba atelemi topesi Kongo na eloko tobengi rassemblement de force acquise au changement na kati na mboka na biso esangisaki mangomba eyi ebotamaki na elongo ya baninga ya liboso IDPS allié wana ezalaki lingomba na biso oyo yembe ya kokamba ya mibele ezalaki G7 oyo bino banso boyebi ezalaki na ngambo kuna ntango bamoni te mbebe ekoti kuna baye epai boye ya misato ezalaki dynamique de l'opposition ya mine ezalaki AR ya mitano MPP ya John Ndonga ya Sambo G14 elandaki la convention de la révolution esuki na FDP Front Patriotique et la société civile bangombe 9 tolobi 9 to liboa nde bayebatiaki bakoko na lokasa mpona kobotama ya lingombo oyo babengi rassemblement de force acquise au change. Ntango esili tozongi na kati ya mboka tobali koyebisa bana mboka bazwaki possibilité ya kokoma na poto te kiboya ezali eloko ya biso banso bakongolais bayebaleli te changement ekota na kati ya mboka kibase oyo rassemblement viva Titi viva Félix viva 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 bana mboka bakoti tosangani ingobele monene tolobi tobandi nzela malamu elongola koyebi bino moko na nzela oyo tobandi
lokoso mpe bakoti na kati bato ya mzala mpe bakoti na kati okobebisa maloba te bazali na ngambo mosusu po tozwikisa mboka na ndenge esengeli ezala makambo desordre soki tolandeli yango te mboka na biso ekobeba yango ezali recommandation congolais moko na moko alanda histoire politique ya mboka yango nde kosala elobi tobimre malamu na Congo yango wana ngana kobeta lisolo accord global bandeko nanga babetaki Alexis abeti lisolo ya historique ya masolo na biso ya mboka ndenge nini ba deuxième république ti ndenge tokomaki na lelo na bokonzi oyo tozokambama na Joseph Kabila papa na ngai mpe oyo ya DTP auti kobeta histoire ya Jeanne Val nga lelo na kobeta ya accord global basengeli toyeba depuis le 19 décembre en tant que Congolais ebele yango nde mboka ekotaki na mbutu parce que fallait tokota soki esili okoki korenuvele mbala boni donc mpona mboka na biso ezali nga mama pascaline te ezali mobeko constitution na biso elobi ozala mayele ozala soki ndenge nini bomonaka na mboka bapaya ezala na États-Unis ezala na France ata otomboli kita ekolo soki manda na yo ekoki te dapres mobeko likundi osali nini odepose opesi mpe chance na baninga mosusu baya na makanisi ya sika oyo babengi alternance politique c'est-à-dire mokonzi ya sika après 2 mandats na mboka na biso mpe eza ndenge moko depuis le 19 décembre 2016 esengelaki tokota na bokonzi bwa sika kasi tomoni nini ole tokota na bokonzi bwa sika tomoni likambo ya wumela poete tokoki na logike ya nini wumela mais biso tokoyi yango tozaka combattant tolobi tokelemeli wumela parce que tozali badekali mpona kokumisa bitumba alternance bato bakufi bato ya droit de l'homme bajournaliste bakangami bapoliticien bakangami mpona kobelela ngai moko mpe awa nakangama te bozolanda mpona kokunda balobi mboka peuple ye moko baselibelaka libération ya Congo ekouta na lola te nzambe apesi biso mayele po tosangisa ndenge tofandi awa tosala mayele nini ndenge nini tokoki kozala ke mboka na biso ezala vraiment réellement démocratique c'est-à-dire que opposition eutaka na baélection bapesi yo mandat moko mibale ekoki otiki mpe baninga baya kopesa makanisi mpona kita ekolo oyo ekende liboso tokundi bomonaki na le 15 le 19 le sika moko tozwa solution ya alternance parce que enjeu ezali awa il faut tokota na bokonzi ya sika bamama batoka na distrait te bope kolobi il faut tokota na bokonzi wa sika balekola sika mosusu mutu ezalaki lokola bato mosusu balingi kobara route na constitution na biso po tokota na bokonzi ya alternance basango bakotaki makambo yango ntango bakoti tension ezalaki makasi na mboka soki ezalaki accord wana te soki ezalaki application wana te ya basango te na ya communauté internationale d'abord biso moko tokundi bomonaki bibembele 19 le 21 bacommunauté internationale batie maboko basango batie maboko toloba mokili mobima na biso moko bakongole po bitumba eza d'abord congolais tokotaki na makambo ya lisalo ya dialogue accord wana tozwaki nakanisi kolandaka information koza oblige accord wana ezalaki nini tokende po likambo makasi ezalaki awa élection tokende koorganize baélection biso nyonso jesuke baresultat tokonteste yango te po à ce moment là biso nyonso tokoti na masolo yango lisu likolo ya lisu poete seni wana biso nyonso po tokota na kati po ezala lisu ezala te konanga kena mobimbo bato na ye po ni la vérité ni la justice eza maloba eutaki na papa cardinal na biso nakasi tolandaka bainformation mais sikoyo po tozongela ka ya 2011 te oyo bobeti bacampagne ndenge nga moko nazali awa naza mpe victime ya député gome mpona bavérité ndenge tomesana koloba boye oyebike na assemblée wana baternance ezali bokonzi bwa sika nde tosalaki encore wana ya liboso ntanke bacongolais bosengeli boyeba bapoint eza ebele mais na mokuse to mine mitano bosengeli boyebake bapoint important na corps wana ezalaki bapoint 5 to 4 ya liboso to respecte constitution biso nyonso moto moko aza likolo ya constitution aza te ya mibale esengeli tokende kosala
élection et le but que Joseph Kabila a sali sous candidat ça évité on a la formation 500 on a été véritable 500 on est pour la diriger devant la maison de communication donc il y a la RTC de l'obéi l'IRCO donc il y a besoin qu'il y a la chaîne où il y a l'État de l'obéi et la radio télévision et ça a libéré pour nous sommes aquí pour un accord mais hélas comme on a dit la télévision Mama tata, mwana, bakoko, bilenge, to senge to la histoire à boka. To senge to le kolanda ndenge nini to kosala nyoso. Parce que ça dit wana biso ba congolais, donc on a mokonzi à boka, oh biso to lingia konza biso. Ce qui a sali, to ko apprécier, nani sanction, et ça la positive, et ça la peine négative. Ce qui a sali madame to renouveler, ce qui a sali mabé, to sanctionner, mais liboso, mon bel kwa lobi, au sali deux mandats, à pour ne yango bamama batata surtout bamama bazala te tofandi na wenze osozala la politique te parce que ceux qui prient makambo gestion yango eza malamu te lelo dollar ezomata lelo taux de change eyebani te est ce que bénéfice mongo wana ekoavance obebiki calcule na taux ya 13 lobi 14 lobi kuna 15 donc mombongo na yo ekoavance te bamama bavanda babi makambo ya politique etaninga te ezalaka erreur esengeli totya bakonzi oyo bakoyeba kolandela politique monétaire oyo bakoyeba kolandela politique ya économie ya mboka oyo bakoyeba kolandela biloko na biso esengeli bapaya tomoni amonda biloko oyo sekuna mboka bapaya bachinois batani bongo bana mboka économie ebongo pouvoir congolais bakokoma bakoteka na mboka tokola ata bapaya yo moko grossiste yo moko détaillant tozomona mona mboka oyo siko bana mboka bakokoma riche mokolo nyonso wana soki bokonzi ya sévère eza te mpona kopesa mibeko mpe mibeko wana ezala aplike kitamboka na biso yango toye tose sensibilize toyebake avenir ya mboka oyo eza ya biso bakongolais barwandais baoya kolukila biso bolamu te to baivoirien biso moko tokotelema mpona intere ya mboka tokolongola mpe bobani wana ezali recommandation pepe oyo ezaka na bobangi jamais akendeke liboso il faut kolongola bobangi na kimia na un jour, 2 jours, 1 mois, plusieurs années, mais le repos ça y est tout le temps. Parce que la population a salué le col à Mbongue, ce qui a tombé et l'autre corps de progressité des variétés. Merci, maman. Merci. Rassemblement à Misato, viva, Etienne Tshisekedi, héros national. Rassemblement viva, rassemblement viva, rassemblement viva, Etienne Tshisekedi, la République démocratique du Congo Mobimba. Et c'est éclaté dans 26 provinces. Et c'est éclaté dans 26 provinces pour la posada ma matinée politique. Pour la faire passer des sacs pour le Mexico. N'est-ce pas la feuille des routes? N'est pas la feuille des actes, il y a pour transmettre pas la vie nos feuilles des routes. La feuille des routes, vous voyez bien rassemblement qui conclave. Deuxième programme de Sakasuka. Maman, Koudoua, pour les catholiques de Sonangari, vraiment avec beaucoup de respect, on a beau ça transmettre par la bino. En tout cas, la bino, ma camunion sur les gars qui la cata encore. Et la cata la résolution, il y a beaucoup de gens qui transmettre par la bino. Le bas de ceux qui encore et tous amis, tu fais dans la télé, dans la carte. Vous voyez, le slogan est après Tshisekedi. Et le slogan est premier slogan, le peuple d'abord. Deuxième slogan, prenez-vous en charge. Atika qui se message dans la télé. Et Atika qui a beaucoup de monde à la dame. Alors là, tu as dit que tu dis ça au Banga. Bino Bozana au Banga. Bino Stolomi au Banga. Il y a un parmi la province de l'île, nous avons des gens qui ont et
déjà. Ah oui, ça peut être bien. Le père Babino pas derrière. Na partie à ce qu'on a des amis qui ont DP pas. Donc parmi DP, vous voyez que tout ça par résolution le code la ville morte pour le président pour la déjà ni balé nous devons vous montrer que c'est le droit et que après ville morte tout côté après ville morte alors nous avons besoin par rapport à faire des routes en septembre alors nous avons là alors nous avons maman la meeting à Kabuka dans 26 provinces de la République démocratique du Congo. Donc matinée pour les amis matinée à préparation il y a meeting au le 3 septembre. Malgré les lots au sein de la pour ça les ministres mais j'invite moi comme le cas de Vino Awa à la force la jour à meeting ya koya na fois nombre de ça les lots. Comme si nous avons fait les octobre nana apesi kaka akonvoke kaka corps électoral na été donc oke na eloko babengi désobéissance civile partir à SNEL partir à l'étude des autres taxe na bababa na wezi nyonso alobi teke nde kaka accueillir par élection crédible et ça a été l'élection il y a 2011. Accord il y a 2016. L'évaluation au Nanou Bassali la même priorité que M. Nanda éviter Sokiasa vraiment neutre ou Sokiasa pour la PPT de éviter a convoqué la partenaire politique parce que c'est la première évaluation ou dernière évaluation de l'évité, la Panama. Mais M. Nanda a sa incapable pas de collaboration, pas d'organisation pour participer à l'opposition, par la société civile, par l'union, par pour si le nom a été au Congo, il sera fini et par matin, puisque par l'opposition, alors il sera fini, la éducation sera fini, la Katane, la pour les commis, suivi par le Congo, va changer mon travail. Nandenge makambo eza kokende bandekola ngai soki bino botelemi te mpona koexige na seni à travers fait de route na biso à travers baso na biso que seni et respecter la recommandation nyonso oyo ezali na accord ya le 31 décembre le cher na esi dans 10 ans dans 20 ans tokobaka koyaka awa tobeti maboko tomeli peut-être toka tozongi na ndako na osilisa boye on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Merci, communauté internationale des Arabes. Mais moi, en fait, communauté
africaine, Bakundaki. Alors, c'est le Congo, quel est le Salamati? Quel est le Salamati? Oui, quel est ce qui veut dire que Bakundaki, pour la masse libérée, il y a un seul pas ça pour parler à Congolais. Nous sommes accompagnés du nom, on est avec vous, mais nos enfants ne viendront pas mourir pour vous. Donc, si on dit que vous êtes là, que est dans l'histoire, que du Bénin, et personne qui a l'élection libre, mes chers amis, pas 20 ans, pas 30 ans, pas 40 ans, pour vous avoir envoyé l'élection et vous arrêter. Dans ce qui va là, la présidente merci, la dernière, vous libérez, vous dites que l'occupation de l'opinion, même les représentants de la BIETI à l'ONU, je répète, faites conférence. Et ça l'a fait. Quel qu'on fait la journée qui est parce que les Congolais vivent au jour le jour. Politika, Bakambu, Yakobi, au jour le jour. Voilà, à ce qui va là, merci. Il y a président, gouvernement, la pays. Mais puis, ce qu'on peut dire que, parce que nous avons pas dans la bonne voie. Maintenant, plus on va y l'ensemble, puisque tout va finir la clé volonté, parce que va violer les testaments. Encore les testaments, il n'y a pas. La grosse affaire est maudit. On va violer les testaments, il n'y a pas. Si on puisse nous aller l'ensemble, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme idée par rapport à la collaboration? Merci. Au cas où le moyen d'expression n'y ont été brisés et que le gouvernement a arrêté, on fait son travail. Au cas où tout le moyen d'expression est refusé, le gouvernement est dit que le et puis vous dites qu'il va comme ça. Mais depuis que nous avons un système à 3 mois, le premier ministre a fallu 3 mois, accueilli. 3 mois, vous soyez accueillis. Par exemple, ceux qui ont les réseaux sociaux, que dans cette fois-ci, le président Félix a comme une réseau à 3 mois. Et comme il comprend qu'il s'appelle, mais ce qu'on dit que c'est tel moyen à Victor Bima, n'a pas là. Votre président n'est pas limité à 3 mois. Mais nous avons dit que non, le président total est qu'il faut attendre la légitimité. Si vous avez tout ça, voilà. La peuple sait qu'il a. Pour le moment, la peuple a besoin de nouveaux dirigeants. C'est tout ce que nous demandons. Qu'ils sachent qu'on n'est pas là pour se bousculer, on est là pour organiser les élections. Vous êtes en face d'un gouvernement, vous êtes en haut d'une équipe, en haut d'un système qui ne respecte jamais les accords déjà. Oui. Ce que vous entendez, ils ne respectent pas. Au cas où il n'y a pas élection dans ce pays, alors nous on va atterrir avec eux. Mais on va recourir à l'article 64. La Constitution, je pense qu'elle est complète. Elle a prévu pour et comme elle compte. S'ils ne veulent pas céder, tous nous savons tous qu'il y a l'article 64 qui autorise tout Congolais ou un groupe de Congolais de revendiquer le pouvoir parce que c'est lui qui est le détenteur du pouvoir. Donc, nous le ferons de manière à ce qu'il n'y ait pas de morts, mais de manière à ce que ceux qui sont là-bas comprennent que l'État maintenant décide. La spécificité de cette journée aujourd'hui, contrairement aux activités que vous organisez. Cette journée continue à expliquer au peuple les résolutions qui ont été mises en place dans notre deuxième conclave, qui viennent à renforcer les résolutions que nous avons mises en place au premier conclave, qui nous a permis d'aller
à rencontrer nos amis de Kanchachi, rencontrer le pouvoir en place pour mettre un accord en place. Mais comme ça n'a pas été respecté, nous revenons vers le peuple pour lui expliquer pourquoi on n'a pas respecté et qu'est-ce que nous devons faire comme on n'a pas respecté et qu'est-ce qu'il faut faire arriver au 31 décembre. La prochaine étape? Prochaine étape, nous sommes d'abord dans la période toujours de matinée. On a fait aujourd'hui. Donc, tu vas sensibiliser la population, vraiment, va s'envoler au cartes, au carton rouge, le président Tshisekedi.